Oui, salut à tous les amis à Gatslav International Venture Glib en sigle Nzambe à Pambola Bino. Partout vos amis na RD Congo, na Angola, na Congo, Brazzaville, Bosepela, na Afrika pe mikilinios ya poto. Parce que Glib so sa poto a yeli susu, na continuité à film na biso. Total qui première et deuxième partie. Et siko ezali continuité suite. Na ko futi ça y est, ako futa. Soga kanisi ke ya gagné. Ha. Makama minene moto monene zali koya na nzela na ye. Nako boma ye ngai moko en personne, ngai moko. Nako lia musuni na ye. Allez, na zu crâne na ye nango awa na temple oyo. Fona boma ye. Nganga na très fâché. Allez, prêt. Nganga na lati elongi musula na boke binyaso. Alati elongi na ye ya kala oya la jeune fille. Akei ko bunda bitumba. Ba guerrier bayaki. Batalisi ngangani ke bakoki te kobunda face ya Superman ya mwasi. Aza tellement puissante. Bako waki te kobunda liboso na ye. Ngangana lobi no. So bakanisi ke akanisi ke aza puissante ke ya gagné bitumba. Abande la raisonnement parce que nako boma ya en personne. Nako fina ye. Nako lianzo to na ye. Inazu crâne na ye. Nako ramenango awa na temple oyo. Et dans le cas de Lembo, que Moutumoga Mega côté le pouvoir nanga un jour na fina kaye. Tremblement, Superman à moi c'est Akila, n'a pas que binyason. Oh! Who are you, young girl? On est dans une jeune fille. Do not let my sight deceive you. Just turn around. Tai nanga e kosa hotel baluka kende. Do not believe in words. Ngai ndima kama lobate. That's not my Parce que pouvoir nanga na malobate, eza na misala. only coward. Back their warrior. Kaka ba human nde bazonga sima bipai bilombe babunda kati. Ça va je vois moi na oyo. Allez, abandi ko frapper Superman. Ya mwasi. Oh! To Superwoman. Mwana pa azugula le frappe. Oh! Mais ngangani ya ameko aza toujours azo résister. Mais fille va résister ka été. Abaki si puissant super allez. A frapper. Ngangani ya ameko aza toujours wana. Eh, aseki. Oh! Nganga na eko buna elongi na ye mususu. Warriors, do not be afraid. Ba guerrier bo banga tete. Only a young girl. Azalika na bomona muke, jeune fille. You can see. Nde bozomona. You cannot compare both powers. Pouvoir na yo na ngai. Ekokani te. Na peso chance baluka kende. Oh! Superman na mwasa mwana ye moyela tika mwana ye bela vie na ye. Akende aki. Mais ye pouvoir na ye uta so ange mo bimela ke une fois au pouvoir na uti pa nzambe. Awa nde wapi nda bo kebi nyoso. Nini nge komela ngai. Po ni pouvoir nzambe longwe pa ina ngai. Ou bien sata ko makasi ko leka nzambe? Ndeni nganga ni wana azo frapper nga bongo na kokite ko sela te loko moko. Ah! C'est que sata za na pe moi bien mususu. Kuna ne ça va? Tremblement, lumière moko wana. Ko banga te mwana ngai. Nguya nzambe longwe pa ina yote. Pe nguya moko te leki nguya nzambe. Balona ki kisi moko na kwelo ndako na bino awa. Yaina yo mubali mtalona ki yango. Pouvoir yango nde. Ezali pola ko réduire nguya na yo. Na ko diriger bi pa balona ki yango. Pote. On neutraliser yango. Oh oh oh. Ange abimelie. Alobi ko banga te nguya moko te eleki nguya na nzambe. Nzambe alongoli nguya ne pa na yo te. Pouvoir ya nzambe kite yo te. E kite yo te. Kasi soki ozomona ki ko ekite ko faire face. Ange alobaka ko diriger bi pa balona kisi yango. Parce que grand frère n'a été mon acquis déjà grand frère n'a comment qui corrompu. À partir de deuxième partie, papa on a muté ma bé on a zoa qui est a dominé qui peut comment il faut utiliser. Oui. Là ça on va connaître le Luka. Angel va qui a dirigé. Qui sera quoi ça la plan n'a pas que bien ça. Mon lit mon nzambe il faut conduire. Ah bien, est-ce que pouvoir en Zambé,
eza sous makasi te toni yango juste ou bien nguya nzambe soit eza sous makasi te ou bien elongwe epai na ngai mais ange alobi non nguya nzambe elongwe epai na yo te eza kaka grand frère na lona kisi moko na lupango oyo mpona koneutralize yo ekosuka boni dans ce film oh atutani lisusu fo ezala awa oui abani olongola bakoni landa bokebi nyonso oui molimo na nzambe azoconduire ye parce que ange alobaki bien akoconduire ye molimo na nzambe azoconduire ye bipai wapi balonaki kisi superman ya mwasi to eyaki na forme ya super kid atimolaki kisi yango apindoli yango super kid comme super enfant super fille comme aza mwana moke kid elaki elakisi gosse mwana moke na nsima kuna tomoni baparent mwana nsima yango nde bato mabe basalaka mabe na bango ekangaka bango toujours bato mabe na bango ekangaka bango toujours amarachi nini ozoloba nini yango ozosala yeye kosimbi wana amara nini yango abalukaki grand frère na atali ye boye ye moko ayebi dia il s'agit de quoi yo nini yango emere alonaki kisi oyo na lupango oyo kele emeri nani yango wapi oka ngai emeri oyo ya biso banguni bazali koatake mboka oyo bautilize emeri mpona kokitisa pouvoir na ngai quel pouvoir ozolobela nzambe na ngai mwana oyo pouvoir nini ozolobela balingi bakitisa pouvoir nini ozokomisanga libomani poma mwana oyo ena maloba na yo tu me rends folle ngai nde oyo nzambe atindi mpona kobikisa mboka oyo ya agazi na maboko ya ngangane ya meku wana la fille bozoyokaka bino nyonso azosovaka bato la petite fille qui sauve les gens na mboka oyo eza nde ngai vérité bimi amara abimisi vérité nyonso ke ngai nde la petite fille tala oyo nkanganga oyo apesa ye kisi bapesa kuna epai ya ndeko ya amara bapesa epai emeri tremblement babimelaki epai superman ya mwasi landa bakenezo yo olingi nyango epai na ngai yo mutu mabe lelo oyo ezali suka ya vi na yo abandi kofrapela na bokebi nyonso oza mwana yo ndo oza mwana mwana moke oyo obianga papa lokola ngai mwana afrapaki oza papa na age na libumu surtout mais na pouvoir ozalaki mwana super kid akendaki superman na mwasi kele nini yango na mona oyo bato mabe ya mboka les trois méchants les trois sorciers ya mboka baya kokuta nganga na bango batielaka motema akufi landa ya bokebi nyonso ekosuka boni dans ce film jusqu'ici ça va les champions Billy Mando landa ya bokebi nyonso tremblement superman abimile bango likolo na espace abandi kofrape bango nyonso sur place alobaki mabe oyo bato basalaka ezongelaka bango toujours kotoyela ngangane ya mekwe ayebaki kaganye déjà bitumba parce que la dernière fois ezalaki confrontation entre ye nazali ngangane moko puissante nguya moko te ekoki kotelema liboso na ngai jamais kotoyo super kid superman ya mwasi asentir na nda bokebi nyonso jusqu'ici ça va landa bokebi nyonso okosi
ayoki défi na naboke binyaso I can make the sky to bleed. nakoki kosala ke likolo ebana kotangisa makila nakoki kosala yango. Je peux faire saigner les ciels. Who will save them? Tokotala na kobikisa bango na kanda na ngai tremblement superman na mwasa bimakila naboke binyaso yo lisusu Do not celebrate here. kofete nanu te mpo nano olongi te I have come with light. mpo na ye na pole molili na ye kokima ozali molili Today, because I have come to this. lelo ozali suka na ye mpo na ye kodelivre peuple na ngai okosi I can see that you want to be consumed. nazomona olingi na konsime yo na moto na ngai moto ya kanda na ngai ezikisa yo nabikisaki yo dernière fois mpo na mona kozaka mwana moke okosi You lie. okosi mwasi No power. nguya moko te No power. is nguya moko te than the power of the Almighty. eza monene koleka nguya ya tout puissant nzambe na lola oyo atontika na nguya oyo mpo na yango nde lelo ezali suka na yo landa boke nyonso afrapaki baservante nyonso ya nganga ne bakweyaki afrapaki mpe ye landa boke nyonso non non landa boke nyonso Superman ani ko invoqué dans la mort, dans la puissance. La naraboke binyaso a frappaki. La nganga na kwa ki la naraboke binyaso. Jusqu'ici ça va. Non! 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 Langanga na kweyaki ezalaki suka na ye en fin de compte mboka ya gazi ekomi na kimia banani liboso na ye bafie bakufa kala How dare you barge into our dwelling place? koma oti kokota bipai na biso tovandaka na demeure na biso koma oti nayebi ke bino bakufa deja baforce nyonso mabe ezali komanipule bino We cannot vacate il this faut elongo na land. nzoto oyo God te are the gatekeepers of this land. jamais bino milimo botika koutilize nzoto oyo You to inflict pain on our people. botika kotinda douleur na peuple na biso Come to set you free naye kolibere bino so that you can rest. mpo bopema na kimia mpo bokufa deja nana bokemi nyonso bafille mibale oyo bakufa dia kala kasi langanga na balaki koutilize banzoto na bango mpo na koatakaka toujours bato ya mboka agaze e superman ya mwasi normalement eza approprié te koloba superman ya mwasi parce que superman elakisi deja super homme mais tokanisaki langanga na kufi azongisi na elongi ne ya kala na parce que abimaka na bilongi mibale mosu abimi na elongi ne ya mokolo mosu abimi na elongi ne ye ntango azalaki la jeune fille oyo todécouvraki na ntango ya vagence nanda bokebi nyonso mi tokanisaki akufaki deja ezalaki fe na ye azokima mbangu nanda bokebi nyonso tremeba alati so elongi yango mpo na olasaka azaka aye moko mosu alati elongi na ye ya kala wana mosu alati elongi na ye actuel nanda bokebi nyonso azokima me tokanisaki langanga likolo dia akufaki fe na ye me tomoni azokontinue koresiste kosuka boni dans ce film agazi na ameko ezali deux villages voisins kasi bato ya mboka agazi bazalaki à l'aise te parce que na mboka amekwe bazala ngangani moko azalaki très puissante oyo tozomona oyo ngangani oyo chaque fois azo-inflige douleur na sur peuple ya agazi babotela bango tumo mabele na bango ya kitoko mabele na bango ezalaki fertile place bazali kosala bilanga na bango langanga na utilize puissance na ye mpo na kosaisir mabele wana bato ya mboka ya gazi mwe balia ezalaki te mwe basala bilanga ezalaki te pasi sur pasi jusqu'à ce que ntango mama ya amara azalaki na zemi molimo nzambe akotelaki ye amara alanga abotami na pouvoir moko extraordinaire babengi ye super kid super enfant super fille
to Superman à moi si. Pour simplement dire qu'une fille n'a pouvoir moko extraordinaire. Ako pumbwa. Ayene bale. Eze wai. Mama ne bale. Yo pesa nguya. Eze wai miri. Maman me continue balé. Maman me continue balé na belle lio. Yako sungangai. Et kosuka boni dans ce film. Le boss c'est Jean-Marie Kessi. Ingénieur Johnny Luika. Eze waya bibaboye. Maman na bibale abimi boata la boye. Servante na koyi wana kufi. Oeza pasi. Fe na ye yango wana. Atela boye mutawale ko utiliser ezaki dia suka. Et telle était notre histoire. Film Suki. Mboka ya gaze comme libéré. Ba komi en fin de compte na kimia. Ba koki soko vivre à l'aise. Ba koki soko pemisa mituna bango à l'aise. Parce que monguna na bango. O ba ko mettre bango mal à l'aise. Langangani ya mboka ameko akwei. Mboka gaze ba reprendre liberté. Ba reprendre autorité na bango. Film ezaki tellement kitoko. Merci beaucoup. Botali na RD Congo na Angola pena Congo Brazzaville. Nzambe apambola bino. Film oyo suki awa suite ezate parce que s'il nango bien. Tukutani prochainement na film asika numéro ya sika. Ogli vazo bongsela biso. Portez-vous bien. Bye.